Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé les choses ensemble, kakane tu sur la kanabino papa mama simba nabokebi. Na yena la sabino vidéo moko vidéo oyo ekoka muisayo e ka muisayo na ebike e ka muiso. Papa oyaza papa moko très méchant. Mais tokoloba très méchant par rapport ya ba acte asali. Mais na kati kuna normalement makambo ezebele. Tokoloba kaka méchant pona ndenge asali makambo ya osala na l'action na vidéo. Mais yaya eloni na olingana lo bavana l'action vidéo. Makambo ya kowelela bana yaya, kowelela bana. Yaya ata bokabwani na mobali. Tika mobali no atalaka bana na ye. Ata bokabwani na mwasi. Tika mwasi atalaka bana na ye, c'est très important. Yaya, papa ya mutu aza papa ya mutu. Mama ya mutu aza mama ya mutu. C'est-à-dire quoi? Papa ya bana aza papa ya bana. Mama bana pe aza mama bana. Problème eza na vidéo eza ba ivoirien, je suis sûr que eza ba ivoirien par rapport ya tonalité ya français na bango, eza ba ivoirien. Question ezali papa azana posa talaka bana mais maman alingara te, mais cette fois-ci papa ye yaya a vuzuli ndako, c'est-à-dire a morcelé ndako. Quel est le mot approprié? A dépiécer ndako. Et chose grave. Moi si azobonde la ema tikali koyoka te. Nazana papa na biso mususu abenga nga lobi de show. Nga nazana mwasi na nga tokabwani na mwasi tozana ndako moko meto kabola ba chambre. Moko alalaka likolo, moko alalaka na se. Obi bandako ya Belgique ndenge ezali. Papa lobi de show mobali akoma na mwasi na Paris. Akenda ota mobali ne na Paris me bazanda ku moko. Ya biloko passe. Papa na biso abi de show na okiko bima na ndako te po eza ndako yongana yeto sombi. Eza ndako ya biso, biloko nyonso eza na kati ya nga de show, ba TV minene, ba kiti ya cher. Na bima lelo na mona mbanda komi kolala na kati ya ndako wana. Na okokate de show yango na vandi lokwa pe tozana bana. Na préféré na tika ye akoma libre landa ya mobali ne na Paris ngape na vanda aka na bana mais na kipakete. Mais tata oyo alobi jamais biloko nga na sombi mbanda okiko ya kovandela yango. Yaya esala pasi ndako oyo bongisaki lobi mwasi abengani yo mbanda ye kokota na kati mbanda komi kolala na mbetu na yo nde tobetaki lisolo ya parti na Paris na Compiègne. Mbanda komi koya kolala na mbetu oyo sala mbetu oyo somba. Mais yaya toute la vidéo, au moins ndenge papa vuzuli ndako en morceaux, à dépiécer jusqu'à la toilette. Yoka, mibali ya kanda bazali tolanda na vidéo et bongo meka ko comprendre makamni no kwa bana zoloba tolanda. Qu'est-ce que je t'ai fait, Emmanuel? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Emmanuel? Pourquoi tu fais ça? Je ne t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Mais attends, mais tes enfants ne sont pas là. Ils sont à l'école. Va les chercher à l'école. Mais oui, ils sont pas là. Va à l'école. Tu peux aller à l'école les chercher. Va à l'école les chercher. Tu peux aller 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 à l'école de les chercher. Tu peux aller à l'école. Pourquoi tu fais ça, s'il te plaît? S'il te plaît. Oh Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu... Stop. Emmanuel alobi ezaka rapona bana te biloko nanga pe etikala awa. Na okiko sepela te biloko nanga etikala. Mbanda ya kuvanda na bakiti nanga na oh des shows. Mbanda ya kuvanda na bakiti nanga na somba na mbetu nga na tika. Donc c'était pas seulement pour les enfants.
va aller chercher à l'école, à rechercher bango na école ndeni ya zana kandande. Yango moni d'un côté ya so bokabwani pona ko éviter babilo ko boye sala maté, tika papa zala libre ya kota la rabana nae. Tika maman azala libre ya kota la bana, c'est vice versa ya. Mais sauf que toza pas ba papa moi to chapinda ba maman na kati zate. Zela na l'action deuxième vidéo, otala niveau ndako oye kokoma. Tala ndako ndenge zalaki en avant, hein, to cha moi muke awa. Ndenge ndako zalaki en avant. Nandenge ndako yeko koma après yaya et ça li passe c'est un homme méchant. Bon toko benge méchant hein, peut-être c'est pas du tout à ko benge méchant mais ils a ba réalité moko muta okoka kondima ngo pe azate yaya ndako yo bongisi teva munene ba kicha cher biloko ebele osali parce que zomona neza ndako basomba so eza ba ndako ba HLM ya biloko ebele bele tozara nango ya ba l'état ya ba agence alors kiko casser ba toilette na bango te ba chaudière tout a casser. Donc pour casser ça veut dire que ndako ya zalaki na kati za bandako bazwa basomba ba biloko bongo ponda kwa leta yo ko ya obuka ngo bongo te ya tala ndako ndenge zalaki na l'action deuxième vidéo au mona ndenge ndako ezokoma tala na bien. Mais ils sont pas là, va à l'école. Tu peux aller à l'école les chercher. Va à l'école les chercher. Tu peux aller 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 à l'école de les chercher. Tu peux aller à l'école. Pourquoi tu fais ça, s'il te plaît? S'il te plaît. Stop. Omoni ndako ndengeza Emmanuel alobi lelo biloko nyonso na somba. Nyonso na chana ndako na okitisa ngo na se. Poti abuka bongo na ndimite keza ndako abatu yo ekobuka. Ah voilà. Donc tolanda deuxième vidéo omona ndenge nini histoire ndako etikala ki tolanda. Les toilettes, donc vous pouvez même pas rentrer sans toilette. Non, chouchou, ça c'est pas grave. Les toilettes, c'est deux. Il m'a dit les toilettes, s'il a seulement cassé le bidet, ça va. Et là, il a tout cassé la toilette. Tu vois, là, c'est la porte je dois changer. Tu vois, la porte, je dois changer. Je dois changer ça. Toilette. Casser. Casser. Je monte tout. Faire tout. Non, il a tout cassé, chouchou, il a tout. Bah, c'est ça qui va lui faire peur. Tu sens que, regarde, il a utilisé la machine, regarde. Utilisé la machine, là. Il s'était pas cassé, ça. Je me demande bien comment il a eu la force de pas cassé, ça. la machine. Il est juste monté en haut, chouchou. Viens, on monte vite et puis tu pars. 2 minutes en haut. En plus, la voiture est tournée. Viens, vite, tu pars. Je sais, parce qu'il fait noir en haut. Non, mais ça va, tu sais bien qu'il est en prison, donc il va pas... Tu vois, regarde, il a cassé ici, regarde. Regarde, il a cassé ça. Ah, il a fait des trous. Tu vois, il a arraché le parquet. Il a cassé la fenêtre. Il a arraché le parquet partout, ma chérie. Partout. Donc voilà, Emmanuel a tout démoli. Il a tout démoli, c'est-à-dire à rendre Ndaku en morceaux, en pièces, à détruire jusqu'à la toilette. C'est-à-dire quoi? D'un côté, ceux qui te zongi pour ne pas. Parce que dans le code pénal, on a commis la destruction méchante. Dans le code pénal. Mais bisoto le belaka na cadre à conseil. Tu éviter pour mouta qui ne agir boy. C'est-à-dire, il y a eu tant de choses, tant de problèmes, que tu as na source nangote. Mais tu utilises en juste pour un petit conseil. Yaya, dans l'amour, na bolingo, ata boboyani yaya bokomi binemite. Ata boboyani bokomi binemite. Ata bokomi binemi, mais bana ba okiko koma ennemi à papa na bangote. C'est ça la question, yaya. Bana ba okiko koma ennemi à papa te. Bana ba okiko koma ennemi à mama te. Na obeta lisolo moko lelo na yebisaki bino ya mwana moko adindaki na mai. Awa na poto na oya kobetela bino lisolo. Kaka na ba problème oyo. Yeah, c'est-à-dire Emmanuel a
tout détruit. Ça dit pas détruire boyazana méchant ndako ya contribuer et na suka ya zarana kati na ngote. Alors que kondimate mbanda ya ko réjouir na mutoki na ye, c'est ça aussi d'un côté parce que pour pasolango boy na ndimite ndako no vraiment na tia nanga enkate na ya ko pasolango boy mais ya prison ya makasi ko kanga yo. Prison ya makasi. C'est-à-dire dans tout ça elo ni biso toloba yaya totika biloko. Eza ba ivoirien. Biso tokeka na conseil eza ba ivoirien oyo kinde ba olo ba français wana. Eza ya ba ivoirien. C'est-à-dire ayaki na cadre ya koluka kaka bana te mais azalaki déjà na quelque chose au fond de son cœur. Yango etindi ependa à détruire ndako, à détruire yango pièce par pièce. Comment dirais-je? Pièce par pièce, morceau sur morceau. À kati tout, à détruire tout et tout. Et sali mawa passe. Na son, elo ninga no ninga to retenir na kati aya na lobinde boye. Omoni ata to kabwani tika papa ya ka otala bana. Tika bana batala ka mama na bango. Parce que biloko yekutu aende ko sala ba misusu ba matana ba immeuble ba mibwaka. Yesko kanda wana atali ke na okiko mibomate na kende ko panza ndako. C'est ça. C'est ça. Oloba Emmanuel, s'il te plaît, mais yo po yoka kite Emmanuel a panzi biloko nyonso. Esali mawa passe. Na son yaya total ndenge Emmanuel azo détruire ndako tanto yo moni bien te tolanda. Ndako ekomi morceau, pièce par pièce. Akenango pièce par pièce, donc à dépiécer. Oh des choses. À dépiécer ndako mobimba. À dépiécer na ba chaudière na se na courant. Abomi tout. Tout. Jusqu'aux toilettes. Il a non, tout ça, détruit. C'est pas grave, les toilettes, c'est deux. Il m'a dit les toilettes, s'il a seulement cassé le bidet, ça va. Elle a tout cassé, la première. Tu vois, là, c'est la porte je dois changer. Tu vois, la porte, je dois changer. Tout détruit. Voilà. Je dois changer ça. Toilette. Jusqu'aux toilettes. Détruit. C'est Voilà. cassé. Toilette équille. Voilà. Douche nyonso mitraille. Non, il a tout cassé, chouchou. Il a tout. Bah, c'est ça qui va lui faire peur. Tu sens que, regarde, il a utilisé la machine, regarde. Utilisé la machine, là. Tout détruit. Il s'était pas cassé, ça. Hein? Voilà. Tout détruit, tout détruit. Il a même déchiré les chaises. Akati bakiti tout, akati. Toutes les chaises déchirées. À détruire ndako yaya tomeka ko changer. Et ça juste par conseil hein. Ndako la raté moye bisikama etanga kezate. Biso to yaka na conseil yaya. To ende na conseil yo meka ko comprendre est-ce que kiko za anini. Moi si azana raison to mobali azana raison to éviter mais na biso po muto akoma na bakanda ya boye. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de choses. Yaya papa maman to tika bizalelio keba yekuta détruire ndako me mususu okomona boya ya bomi mwasi. C'est ça. Bo bakanda boy o etindi asala biloko eza bakanda o muta koma atina niveau abomi mutu. C'est ça, il faut faire attention. Donc voilà, tout le bangoana. Soko talngamba alboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enartijota la réalité. Le plus important, partagez votre émission. Pesa bande comme susubata ya. Tala mamboye salama. Tala mamboye salama. Moi sina mobali bakabwana mais ya détruire ndako, démolir ango. Donc voilà, merci beaucoup. Tout ça na émission en direct. Yaka oyoka makambu o participer. Oyoka ndenge nini moi sina mobali babomisi moi na bango. O comprendre makamni biso toloba. Alors merci beaucoup. Aimez commenter votre émission. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission zakoya. Ciao.